comment on appelle 10 000 même te so basali ndenge wana Jésus Christ a fâché seke balingi kombo emene ya ebunga lelo na misiki nakoma donc na beta na grand star oyo donc emene ya mala kampe emela kampe emene apesanga ngenge bakinwani basomba bamituka tina bachinois bayebi masolo nanga tantu na kota na ville chinois obeta lisolo nanga toza belé te lelo bamasa mosusu bakoma musique lia tata mwasi lia mama leki po azwa ngenge dans 5 ans 6 ans 10 ans par terre nga te ngo ba musique za nonkisi mais bayuma bakoma ndengwa bapede kutu bakoma na monde il fait rien il faisait rien. Alors tout le monde est dépassé. Nana okangelo 22 chansons. Si on va moi une minute générique moi ba bébé. Si ba moi ba générique ba bébé. Mais pas moi ba générique ba bébé. Générique ba bébé, ba 45 secondes pour il y a ndenge ya bêtise. Maman, pour tous vos besoins de décoration, la Grâce Décoration. On a fête Nabilo y a mariage, baptême, anniversaire, conférence, pas de soucis. La Grâce Décoration. Tozana Suisse Basel. Numéro de contact 0041 78 73 52 224. La Grâce décoration idéale pour la motema na yo pe miso. Ezaka site moko. Image ya Congo. Point. Et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne. Yvonne Niandabou. Na ba internaute ya monde entier, ba internaute bazara fidèle na image ya Congo, surtout na émission na biso Bwakandobo. Pourquoi pas na ngamoko Yvonne maman Mokambi. Ndenge na mesana ko yela bino toujours information ya bien, ndena la kabino que déception et pas na biso zéro. Merci de vous être fidèle vraiment et puis patient ya oselara toujours émission na biso. À chaque jour que to et pesa kabino rendez-vous pour le lancement, bozela ngomé lelo toujours Bwakandobo. Na Bwakandobo na mai. Kangi nenge c'est les dubois lobby la patronne na mambo sa mikolo concurrente pas obimate en tout cas vraiment la patience aux la nini maman Mokambi non solelo mais lelo nazana invité mon voisin spécial pour na biso mba boso peto zoye na image ya Congo to yambaye et Patricia na bonne. Donc certes dans le monde entier mon qui là-bas. Et puis donc certes na Hervé Lola na Ratsabilili et puis certes na Yomo Yvonne Niandabou. Donc c'est bon grand job donc si on le veut direct on na studio il va venir na Ratsakilomba na Ratsa studio et maintenant à Dao pesa indo ça va venir. Et bien, ça va pas te dire la chanson de MNE à Koufa. Tu sais, on a le lobby, on tout ça, bien maman. Ça va être trois. Michael Jackson, MNE, na descendant avant pas tout ça. On a dit à Salara, Bissot, toi, on a. Si on a perdu des badaya, comment ça la sous ça? Maintenant, on a descendant à Tigala. On a défendu. On va tirer là. Donc, ma solo. On a changé sur na comment. Na comme Capricorne to na comme Scorpion na balance donc on a balance donc toujours na balance et on a ta diamant bijou nyonso ce qui balance exacté donc ils ont la valeur il faut pas balancer Makambeza minene grand zéro franchement makambeza minene awa pas tuzia na mbala liboso to yamba na Bwakandobo eza plaisir na biso mais toye banane pas tuzia no bungi mo mki na actualité c'était trop la télé tango fait emene ya atika ki biso mais à présent au bungi mo ndam oza wa pezo sa nini à part les londe to ko kanga yo pas archi na studio na bungi te na archi studio pas Willingoma na bungite na ba YouTube na ba Google na ba Facebook
sauf que moi mikolo moi ba TV nga na on les gâté mais les artistes et musiciens na mon roulage donc il y a chef marambo on représenté nga en attendant on ça la 18 midi nga on ça la 18 midi donc sur betinet na Facebook pas touziana donc sentir que donc ba image za ba studio donc au monde donc ba demande des trop donc bandero mususu non répondre bon te ba limbisanga po je suis en train de travailler de répéter de préparer mon album 18 midi donc c'est ça on me ça répéter de temps sur na ba télé na za te mais na ba Facebook ba YouTube ba Google donc bino bozawana donc pour na ma solo le quoi appelle le www.imageacongo 18 midi il y a un taux d'année mon 18 midi ngolo ba ke donc 18 mi 1 za pernanga et certa kota za emenea kota za na pesi certa im tasalaki 18 mi 1 bon comme si na monaki ke donc et pesa ba retard to comprendre te bon comme si to sala de papa na moi na e pas toziana bon na monaki ke donc okay ngana za le deuxième de la classe et puis le deuxième na école na e à Victoria avant Koufa c'est pour ce que là na sali 18 midi donc on a nzela ya liné na e po ya le bagi ke lobi swinga na zate il faut représenter nga et puis yo tika la emené un peu on a nzambe bon peut-être na habité tant que on a pas problème spirituel bon avec le temps on cause na père na Jésus Christ après ça nga ba directive né na ko sala po donc moni ba combien ça trop tellement ba ya les qui artiste et tout Congo à part ba l'homme qui a dit na ba grand calé. Maman, pour tous vos besoins de décoration, la Grâce Décoration. On a fête nabilo ya mariage, baptême, anniversaire, conférence, pas de soucis. La Grâce Décoration. Tozana Suisse Basel. Numéro de contact 0041 78 73 52 224. La Grâce décoration idéale pour la motema na yo pe miso. Ezaka site moko image ya Congo et pas il y a la patronne hein babi la patronne Yvonne Niandabou. Puto
te kobonga rumba te kokonga rumba te ezaka site moko image ya Congo coin epai ya la patronne hein babi la patronne Yvonne Niandabou. Voilà, dès qu'à partir de la vie, ils ont aussi titre pour ne pas risquer tout le babongo pour l'album mais obi maintenant moi 14 15 normalement là 10 calboso mbamo et bimi na on va 6 et celle déjà bien n'a pas il y a pas de dire je ne sais pas okimi bon on peut ça va parolier bon on va clip to bilambe até palanda iba yuma na ba yongololo na ba mbarasa na ba parasa katula galele to balanda idéologie na ngate pas 31 chansons pas 20 chansons. Il fait rien. Il fait rien, il faisait rien. Alors, tout le monde est dépassé. Non, 22 chansons. Si on a une minute, générique, moi, bébé. Si on a un générique, à bébé. Mais tu vas avoir un générique, à bébé. Générique, à bébé, 45 secondes, il y a bêtise. Ça va gêner ça va bon mandule depuis père nanga mana camper et va la mana camper kenda ndule kufa on a une correction ndule le moment yé monde ba couple boulouara ba marga ba couple boulou ba kutu ba imba fu fumna ba couple boulou ba kena ba dio na ba moi je n'ai que nous en déni pour ba ningeza comme je n'ai rien mystique. Je me t'envoie à générique. Vous la gérez. Na gagnant d'où la award. Tout n'a vu dans la quoi témoin. Na joie trophée. Na bangot. Na bêta qui coûte. Na bêta boma. Na bango. Roulage. Ouais. Je me t'envoie à générique. Roulage. Foulouzi. Quel est le problème pour maman? L'image na génération na nazara leader na bani osala mais na génération na bino mo yebi bango net baneteng la biso ni biso comme la bango te pour moi la 87 quand j'étais petit na 87 nazaki na bandal na lubaki na ke découvrir wenyo ke satinel Jibin Piana Werason Didier Marcella Blaise Boul Adolphe Marie Paul ba répéter na tinel la pourquoi et tant que petit avec Marité François Girbo ba fait ba lelanga na aisance. Donc nazaki trop petit donc jiba sepela nanga donc banda bu petit ti lelo akabela nga akonseillera nga wera akabela nga ba conseillera nga donc tant wana masanya roya pembe na jibe na wera jirbo kuti ola tant wana ote wana ba otu ba ola na ba berse ba pesa nani ti ba velo ba koma ba star ba témoignera nga na 15 ans na yo sala orchestre regala musique na commune Ngalema na habité sur evelo là ayebi masolo ayebi yango na commune Ngalema 7 fois champion na commune Ngalema mutapesa nga prophète papa ngo mikinde bazaki c'est wana pa mobutu azalaki en vie papa ndeko benga ba commissaire des zones nga na bandi carrière musicale wana na regala musique na 15 ans na sala orchestre mais père nanga linga raté na zala artiste musicien na sotara ba mille. Mais comme c'est sa vocation innée, Dieu appelle ça, il y a un moment dans la musique. Le la musique, na comment donc na betana grand star. Oh donc mené à mala camp et la camp et mené appelle ça ngenge. Ba kinwa ni ba somba ba mituka. Tina ba chinois ba yebi masolo nanga. Tant na kota na ville, chinois beta li solo nanga. Tous à belleté. Les gens qui ont fait la musique, il y a tata moi si, il y a maman qui pose un genge dans 5 à 6 ans, 10 ans par terre. La musique est en qui? Mais bah you va commander moi. Bah pédé goût va commander le monde de la musique. En tout cas, on va pas tout dire alors. Yo peut tant on ça disque. Et c'est là haute. Betande yemande ba yeba yo pende. Non ça 5 kg sera moto. Non ça 5 kg Yvonne. Mais ça c'est qui là neti David neti roi Salomon yezo s'appelle ça nga bozui banda molimo na mosuni yezo appelle ça nga bozui naza comme David comme roi Salomon nzamba saki nanga tout nyonso za na kati nanga dans les sang siko na olukani donc na ozela ka bilaka nanga masia appelle ça kinga ndenga appelle ça na batu ba umbu na ye akala nga na obimsa disque nanga ni jour ni date ni l'heure
Jésus-Christ joue avec Sanga, Ebima, Ebimi pour producteur eza Yesu. Nganga pe Yesu. Appelle la producteur. Ah, Yesu. On comprend vraiment que pas de temps va prendre mais n'habiter dans le qui roulage. Et quand ben ça y non était degré va gêner que zo yana décembre à Garanon. Tito c'est la disque elle va voir. Non ba ani ba musique comme ba taba jean ba matsa ba silipa. Weston écoute ezara nango toté masola Weston emene akina nango atika ndam pa petit na ishibe mpiana na mwana e patuziana na obanga na forme pe ba koka na bango soute ba mola ta ba bilamba ba bébé na obanga na koyemba emene atika licencié à chant emene atika licencié à chant formanga tina comment licencié à chant donc incarnation esala memene à kota katinanga. Parce que non ça me plaisir to kana emene ya to kanisa enano na plaisir ya maman Nicolas Grace parce que décoration ezaka na Suisse so za na posa ba décoration bien ya ba fête na mino so ba contacter maman Nicolas Grace na Suisse Basel ba grande ko ba Hollanda biso ba Célé du Bois est-ce que to yo kapatuziana ya kala patuzia na vanda kina emene ya na bomoto kobata mpasi mpebisengo Babilongo na bomengo balemba birisengo baevala mawa bapangi hoye bakae dikando mwana kile mosika kuna zali ngayawa nazali sako baranza ho mabazuna nganyaso epai na yo papa pongila zuate nasala ndangani tokutana yeye nazwa tafalanga wapi dikando nakomi solo kotuna banima bangara nzoto ekoti mberende pehesaka losako na baye basalisa yo lingomba bafarizo yokolanda bakanaka yo mokolo enene akufaki baninga bakimaki elongoli ya mpili basengi bolimbisi ema yosombi ya yokombo bakangi yo bakumisi pewaye bavimba pamba nakoloba maloba na bango mangumbu eleka mingi yo. Voilà, merci beaucoup. Donc on a ça, 7e leçon. Alors, 7e leçon. Na beta ba plein belé. Losala chéri na motema na lela yo. Mokolo yo kozonga o batonya somala de papa. Ivone chéri na motema na lela hanyanda bwe. Mokolo yo kozonga o nakozela yo nanjili papa. Chéri komela mokanda yozwaki yango te bato bayekoyebisa mingi yokima libala bato bayekoyebisa mingi yosinya partede nzambe mokolo yokozonga yo soseleki ye chagrin na motema na patuziana parce que mon donc depuis Johannesburg donc na sala ma danger donc tina ba Pretoria donc na mona tina na moyena wela susu et ça conscient que nous mettre dans la Pretoria kuna ba kiputi ah parce que production na beta rato ngam na banda robeta la samba ngam na banda pe mambo ba chante pour le loba ba vena ngam musu ba koma robeta ba chante ngam na banda chante ngam na ba chante na beta mona la samba sur na 2011, donc Zachary Baraba se coûte avec l'ingala facile au gars complet. Oui, on a tiré la zamba, la bête a sorti la zamba 4 fois. Chaque année, la bête a regardé, on a eu ça, ils ont rançonné, on a fait moni, basi, qui s'est un peu paxé, on a sorti sa disque. On a trop bandé, on va calabander, donc, on a dit que c'est ni. Et maintenant, toujours, on a descendu, on a mené. Tant le bosse mené à Bela Rabapandi et Sango et mené à Kufia Kufagite na banda qui chante type bat mo bazui ba chante na yo sané na komi Kings Kester et mené à selon Patouziana et on a bété na bandoule partout dans ville à Kinshasa na kena ba bomba matadi ba kikwiti avec Abbé Jean Léo Kacheko père spirituel et mené am tamemanga kikwiti Sango wana azara na Vatican avec ba Jal Santerre donc avec ba papa Kamisendwe donc avec papa Didi Kinwani
Donc c'est ça. C'est que tu n'as pas un album, mais aussi la qualité avant tout le roulage. Est-ce que aux gens cocu est possible que les fans de base la peine 10 000 selon yo et aux à la con. Attends. Na cocu non mon. Na makoki na ngamo ya moni disque évoluer pour nazeli mutute. Nazeli ni producteur, nazeli manager té. Na coco ya. Tale liyezu masia. Atuni yezu est-ce que disque vraiment aussi son yezu abi orosi lisango. Le fundo ya ba toi ko ya to ba ko ya te. Baya na bango. Oh yezu osimba bango mitema. Baya na bango ba numéro de ya ba numéro na ngape zali ya ba Vodacom 081 35 70 925 081 35 70 925 na disque ba kuta ngate ba kuta ke mungongo yezu na emenea mingongo wana ekufa te emenea ayendi donc on aussi ça enregistrement de emenea zongi bukonza likolo. Mais oui, ngabeta hommage emenea rango te. Mokolo nakokufa sokili wa emenea peuple bakolelanga mokolo nakokufa sokili wa emenea musicien bakolelanga nakolelanga ya kinge bakoluka kinge menea nakokanisa na ngai ya kinge o artiste musicien lelo akeye na motema nakokanisa kinge meneara na bandato nakoloto kwemene akufi utakenda konje epa nzambe akozonga ye ekendeke libela emene azongaka te emene atikeringa foto elobaka te emene atikeringa bana afimiko emene atikeringa bana wapi gata emene atikeringa foto mokolo nakokufa sokili. Ah moyembi eza mystique en tout cas basi di baba zo mituna pas deuxième ozo yemba bien mozo la tawapi emene akenda oza western zo wapi nombre bilamba na kaba donc ata ba 800 pantalon 600 chemise ekoka mais comme si na yebisa ki yo kene bandeli nga naza roi David nga naza roi Salomon donc yesu masia arotika nga te ndeko naza donc ba plein en agence et c'est yaki Bruce Pangi autaki Grande-Bretagne Londres ba Weston de Paris Baston de Paris bazali donc ba Carley Tonga bazali ba César Ngadi bazali donc ba Gordon Piti bazali donc nga naza mutu akati ya bato mais eloko sala nga pasi motema olinga bato mais déception de to kokaraté pasi po olingi mutu osalisi opesi bolingo lobi ozwi déception madame apoto te na lobi ka façon ya ba déception to kutana nango au moins na côté mobwe nga na lingaka o mingi ne lobi au moins tam susu opesi bolingo pa mutu mo aze impressionniste tam susu alingeka ke Alexa ok pas touziana na tabotolanga Yvonne nzo en étant ok kuna ayaki ne ka miso a 2 mois 3 mois si masali bungalo. En tout cas yokani ozayo moto to moni roulage azana mengas kuna okende roulage mawa pour l'animation penza nozo kele mona te pas touziana nozo lukele ngambo pour ba brasser le pesama déjà na Congo ta animation orozani ba tutu bazo ba brasser wana ba petit nanga ba petit nanga ba ya rapeto kozara na bango tanet petit nanga na mususu ya animateur ya côté ya wera ba petit nanga bazali ya côté jibe ba petit bazali na ba master ya côté zaiko ba master bazali donc ya côté tout ba toi pas touzian donc qu'est-ce tout ya Congo ba leader na ba musicien mingi ba fanatique pas touzian na si ce qu'on a pensé sur cette génération on a habité roulage à rôle ba moi le ba génération na donc na rotan ba kombo na bango tile autant ane comme génération na été tout comme ça na suka émission Mboka Ndobo na habité roulage bonio ouais sango meza na moka calme ndenge mozo ka les descendants nga zoloba ba mama mteza ma normal mais net ba rêver figi mais que selon wana tio tunige mambo abwasa wana na seki mabe na seki yango fort ba petit baza ba vena ba ira lobi ya mambo na kutokota na ngote grand prêtre yebi tant na utaka pa na ye asala ba mo bungalo déplacement moko boye na beta pe côté moko boye mouvement oyo ezalaka kota balemba
oyo ekangaka mpe kota balemba naleka mpe wana après ba 5 ans Vietnam asali Venezuela na Kinaro yango tozongi na pale babiloko eza ebele balatengama ezali bakizenge ezali bakimboka danger ezali ya solo zalobe zalobe ya zalobe 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 bongidi bangidi hi babimi kafyo tudidi kuna fyongo yama yama ngawo waniza ba maya kala sawa maya kala en tout cas ce qu'on a dit dismi biso bato ba olanda baselezi bo bana poto baza ebele bato olanda ba ota biso makasi mana fani na ili en tout cas toza vraiment mo likolo mikolo poto otala mezaka musala elo msute bazo landa ba ibite siko awana dismi ba yoka nini po ba nyonso bato da babu akina ba solo na sama kolo so wat ba yama de betami o soke ezongi sima soke koti liboso zo bana te sapatu koto maete nyonso siko obora ni suki Shakimbo na mbonda beta mbonda ya kuruma ya be ya kina kenda tigala biso batusiana onakati ya kongo mbulo yonde abdes apotre anakati ya kongo donc on a beaucoup en autre te pour son abimisa ngotro na kidibo arabwe kote kuna maputu vile mbu mwana mama bukundingi marendo kimarula je bukundingi marendo mawenda wenda kuma kumbele wenda luma kuma kuko wenda lutia ale wenda luma kuma kuko wenda lutia ale solomono mebiola baromena biche sielumuka ya baduziana sielumuka donc tokatika wana po babiloko ezebele balakizenge ezali babita mutazo bule bule bele suka ngonda AVC loboko ke poto yiba ona kikwiti na kikwiti so bina memo kota kikwiti eza ba lambulo inyao lambulo mambale kidiluki buidiki mao inyao mambale waiza ba mamba maya wa kote kuna ale tanga 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 brr aboko mana kikwiti okolekana maindombe aboko mana kikwiti okolekana maindombe tokoboa mama trote po moi ba flash ça la va bien ala ki loba na bato ba otala yo assurance ni opesi bango kenda 10000 de za nini pona bon ngama na ko parlementaire bokungu te po grand point de dozana awa e mama ondenge ozala mingi episode déjà masolo tout mais loko na lobaka ke bana kini bana putu ville bozala calme babiloko ezoya donc côté nkunga au sentir vraiment que nambera kendate azali atikala pa de akendate wana na boyo ka mo comprendre que côté wana na bazaki na raison pour appeler ça trophée pour ba trophée tikala nde koto na ebite so tala bandula wana matadi bat balegaki trop balobaki trop mais batali vraiment que trophée faut tikala ba côté wana po wana guerrier numéro 2 yango tikala ba koto. Merci beaucoup bato ba Hollande biso ba zu déjà assurance 10000 date ebanité omoni date ebanité po ngama mnanga ezalaka na yebaka te na rocha date bo moi temps sous Jésus Christ ye moko producteur ye nganga a changé mais 10000 de bientôt ba piquer pour tout le monde dans la jeune avec 600 fouets na yebsaki Didier Pala na Angola na yebsaki Junior Zandombe na Angola na Jeff Noir qui na obtenir bango na Zabolo Mutamukila. Vous avez toujours l'échec. Jamais on a joué le troisième. Jamais on a joué le quatrième. On a joué le deuxième. Pourtant, on a dit que on a donc gentleman. Donc gentleman, donc guerrier. T'as un forme Zali, idéologie Zali. Suka émission Bokandobo bato ba otala yo ba fan ya King Kester Emeneya ba bataki motema ba yeba ke Victor Europe c'est le romo ya bien
10 bima na ndenge ya calme malgré bosa moi ba makamla bino ekote bimi mais yo sikoyo en tant que descendant ya King Kessler Emene oyebi se bango ne nga geta ke descendant ya King Kessler Emene na FC bango donc balela na bango susu te po Emene ya satika déjà Patouziana bomona Emene à travers Patouziana so omoni Patouziana directement omoni papa na Emene oyo alinga yebana oyo alingi libanga ponga na bora te na baneti babora ba mabanga na bango ya ba bébé nga mo senti soko na bwaki yoko donc ba yoki yo so na yembi yo donc senti que donc ba yembi yo ezate que na yemba na marque ya ba loaza donc so na bwaki yo donc senti vraiment que so za mona kin to mona Congo ebi ndenge ke mabanga ya kai Grèce ndenge yokana donc ndenge pe so na bwaki yo ba yoko na mokili Baroyoko pour pas que donc na ba Londres ba vela nga tozo na ba États-Unis master na Alain Pioté donc ba nanu manwana ba bobo mata na ratsa ba Londres Fanny mata Toto mata na ratsa Sidaf donc ba suna à l'Italia ba Paulin Mulenda ba Patrick Kano donc na zana ba te belé mais là on a sepeli moi sigitoro donc oboya na yo ambi potela pour ça la solution le bureau comment sur le produit pour le bureau sur le produit donc natika la rara ngolo donc moyindo ya ngolo merci beaucoup kitoko merci beaucoup Zaki Patouziana Zaki invité na msolelo na bwa kando bona ebité ba auto kabona mama bi ata mongongo asuka ya 10000 kala lo moi crête mon rara oh bana poto ba ko tala biso bandeko na bazana Mozambique Keli Kaembe Jogo mnene ya Congo azana Mozambique otala biso 10000 zobima to sisi na biso émission et lo moka ya moke ya 10000 d il y a intérêt à des comment on appelle ya 10000 même te so basali ndengwana Jésus-Christ a fâché c'est que balingi kombo Emene ya ebunga so balinga Emene ya eza na famille na e kombo wana ebunga te ba vie zako ba vie jali santé vomi kutu batika ke kombo Emene ya et matara de temps à temps comme si atika musicien na oyo ye moko atika rayo ba ba benga loka batika po babika tika lo ba benga nga ne kombo na nga kakendako donc na okende ti pour transfert à Messi donc bon gros foot en côté nga na za Messi so na une équipe na bino orchestre Polara fona matsango donc nga na za une équipe ma pona Emene ya mona ya tena ba 10001 to fomu kuna mbata besra ba 10001 pour ya déjà na sina zangi lobelala la salera koniniye nakani alele souci fois moi Emene anda opesanga esalinga passe talanga ya nasili maloba ya solo ngana zangi argument na bondeli okutu na fukamiye pona senga yo atako palado na yangani te na lobi vérité avec l'armonzier obokoli mbisanga nakosala nanga ta mbakareme nzamba simba motema na yo nakoyebisa na pasere alobela yo limbisanga Adolphe yebana liroka ya la folie ekomanga mbo ya nini nazali mwana na harmoni ekomi lokolo koloko mara bolingo reparasie nazingi mara boroko nakobotela kaka seyo lobelanga salera konini ye nakangi yango motema nakoki te edie. En tout cas, merci beaucoup.
ezalaki pas tozia na micro na biso nga napesi bino rendez-vous kaka awa na image ya Congo donc soki ozongeli biso lisusu. Merci na Hervé Lola DCLR oyo azalaki ofuro molin parce que ya lembaka kaka te fils Manta na Paris Dadi Casimiro Nicole Vango Marlène Kassanga biso ba parlementaire toza wana kaka tozo parlementaire kaka malembe en tout cas Zara Joyce toza na kini babi mona Kenya za déjà na Kisasa toza na kala minité. Merci na maman Niconis na Suisse, merci na grande Joko na Belgique, merci na bande connaissance balandi biso en tout cas ya na nga Célé du bois biso to fêter kaka na bana poto parce que mana Fanny na Luanda zo kitane déjà dans na Luanda toza na sona mutute toza na mana Fanny mbala bi yo fêter na biso toza na biso suna mutute to boyi makam toza na biso suna mutu toza sona mutute toza na mana Fanny oza ko fêter na biso déjà na Luanda elongi moko des émissions karabo mikolo en attendant tozela ka maman Niconis to suki boyi. Merci na bino nyonso Hervé Lola lobby joyeux Noël na bino nyonso ba oyo balingaka image ya Congo ba fidèle na biso salaka vidéo na WhatsApp sali vidéo na yo ya ba ve na yo na WhatsApp otindeli biso otala on na image ya Congo na ba émission nyonso tokuta donc sali vidéo na yo opesi ba ve na yo na bato yo lingaka quelque chose siko zali otinde soka na ba numéro wana na WhatsApp biso tokozwa vidéo na yo pour nous ça le plaisir nous soutenir so banda to banda ki tisiko yo to tia mon na kati émission eza signé Hervé Lola pour nos bino nyonso na image ya Congo to suki bongo sala vidéo et ko sala biso bien mais en attendant la pesi meilleur on na batu nyonso parce que 2016 to koma na boka sanzami na pesi merci ebele na pas na ndenga nzima ki invitation na ngai moni normalement na za sympa donc nga vraiment na za na comportement yezu ndeka ndeko na moi za na Londres Igo Bingani na pesi mbote donc usanga pas tuziana na sepela na façon na yo pour vous avez vraiment grand prêtre mais pour l'accent ngote on a epsena be kol tunga na tanga ba parents na ngata bando ya bando epsa bango ke mais moi na yo conduite na ye donc to linga ngo makasi donc na ba na yo tout boza mais moi no ma conduite na ye donc ça va donc merci beaucoup. Un baby sur le studio Archie. Archie Willingoma avec Cap Armand, avec Jack Bauer, avec Mike Ndenga, avec Tuji. Donc, Tozana Bango. Donc, Tozana Bango Ini. Donc, Tozana Bango contre l'espionnage. Donc, côté de l'espionnage, exacté. So espionnage donc on na Yesu na biso. Amen. Poupa Mado, Florent Mionkono, Romial Mubenda, donc Jackie Watunda na bosani binote côté bozali batutu boza Rolandanga donc mokili mobimba bana Bela, bana Londres, bana Canada, bana Irlande, bana Hollande, bana Madrid. Donc on appelle Sibino Bambote puis donc Tania donc Molonga ni Shiva fils donc Simba donc Chiva na pesi mbote na Belgique na Londres Chiva merci beaucoup mobali atanya donc vraiment sur Baximbo te na kanska minalinga la facile maman Eugénie Moswamba motema général Kif merci na batnyo so balandi biso kande na insister que olingo pesa ba ve na yo en tout cas ko hésiter te na ba numéro ezawana au sali vidéo na WhatsApp au pesi moi 5-6 personnes mais en ve vidéo na otala on a ba émission na biso ka to tsana na image à Congo au signé kara ve na yo en tout cas et le kabia on eza cadeau signé Hervé Lola DCLR ya makasi donc biso toza lokola bangote tokutani mbala sima ezaka site moko image ya Congo et pas il y a la patronne babi la patronne Yvonne Nyandabu yokaka Congo donc bakombo mususu wezaka soko yoki yango bo senti neti ba ofinga yo mais ye eso ça m'a plaisir ya kokota na site no découvrir ba merveille dans la carte aux en Afrique du Sud aux en Égypte aux en Mali aux en Tunisie aux en Londres aux en Belgique en tout cas tikana ibiso OK ma solo ya bien donc image ya Congo avec moi si ambingala patron na ngai yo na payer bisibino bo pianga confiance pour musalo to sami kono ki sasa tara bino so bondimi yango pour la production na bino
Oh nangaki film moko boye o théâtre moko boye équipe à makasi na Congo équipe à makasi na masola net mikolo to samba te po to ça tranquille équipe à makasi pendant na Congo mikolo donc bo fia biso confiance soko za na matanga benga biso to kende au anniversaire benga biso to kozala o te bo sala visite moko na mona mama kala na to ko lakisa mama no mona kala o ndenge nini Congo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana o rezo information nyonso soki to tanga na net te o rezo na numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwana bi numéro moko kaka